Zoya. Après ici, je crois, dès demain, nous avons fait sur lettre comme ça, fait sur les parents. Je ne vais plus à ce que vous me l'avez déjà. Lui, là, j'avance toi aussi. Là, déjà, il faut normalement vous en andar nous doit vous former foyer nabino tel que nos parents va voter, tel que nous avons voté budget. Donc, vous voyez déjà comment est-ce qu'elle veut conjuguer ça. J'avais un grand souci pour mon fils, mais le coup là, il a déjà que nous sommes capables de faire. Donc moi je suis vraiment très très content de mon fils. C'est que moi je vous demanderai, les gens bien enfant, il faut être toujours bien. La vie conjugale c'est toujours comme ça. Il faut être bien. Il faut savoir une chose que non, chaque jour, nous avons mettre cher. Donc il faut savoir que non, chaque jour, nous avons c'est noté. Donc nous colonions sopé les alaka et rosicate et à un moment donné, Makamboya. Donc vous allez connaître tout ça. Je vous apprends déjà dans nos devances pour comprendre chacun. Donc quand cela va arriver, à budget. Donc voilà un peu. Donc il faut informer à l'aider. Déjà verbalement, il va dire à maman et papa que non, voilà, là il est déjà donc. Ah, bébé, on a le bar. Moi, on a un banc. Namono za nyonso ibana bino chérie boyok taka no balisa le nez mwana nga moko na za nayi ducheka panga ibana bino eza somo donc nga mona trouver salle moko chérie nanga za grand hôtel mais na tali niveau mbali nanga na tali niveau mwana nga liboso ya na tinati nous avons vraiment hôtel du fleuve. Bon, nous avons papa, maman. Baso ba amer. Moi, je vais me Nous avons ma limousine, chérie. On va aller à les États-Unis. On va aller à Ah oui, chérie, oui. Après, tu n'es pas là pour ça, bébé. Bibiche, robe. Nous avons commencé aux États-Unis en direct de New York. Pour moi, ça va mal attaquer. Papa, non, il y a quand même des promesses, ta maman te fait des promesses. Merci. On fait des promesses, restez là. Merci. Elle va la réaliser. Papa, on a des courses à faire. Il faut que nous tirions na asara ba chamo bobo. Donc pour la coiffure, comme ça, tu dis quoi? Ah, pour la coiffure. Papa, on vous laisse. Attends, chez Franck, hein, aussi. Franck, femme, aussi. Ça va. Ah, bon, Kapang. Papa. Moi, je crois que... Merci, papa. Non, d'accord. C'est pas... L'Okuli, n'oublie pas. N'oublie pas que... Oui, ça va informer vos parents. Ça va, papa. Plus tu reviens ici demain pour prendre la lettre. D'accord. Hein? D'accord. Tu n'as rien dit à ta maman? Au revoir, maman. Ok, au revoir. En tout cas, tout ça va. Même Québec, dans la il n'y a pas de Dieu, c'est comme ça. C'est ça que nous avons commandé parce que normalement, je vais en Nagaya pour aller au commencement. Mais par rapport à l'affaire maintenant, c'est là que a déplacé. A déplacé le poulailler, a déplacé l'activité, tout ça. Parce que la reine en Algérie, à Ozoma, comme il a insisté, non, papa, moi je dois aller prendre ma femme. Comme les Camerounais peuvent être pressés, moi-même je vais faire ça. À l'égalité, non, papa, tu ne peux pas descendre de la banque avec non. Moi-même je vais faire ça. Je vais là-bas, prendre ta femme. Le rôle de bâti, Azan va coller, va valise, c'était délai. Dans le monde, on a s'est déplacé dans la ville. Donc, comme elle est là, c'est bien, papa. C'est comme un charge, vraiment, mon aïe, bichou na bangara, ce qui déjà n'a rien, qu'est-ce que j'ai pas.
maman continue na papa mona donc nino nazale sengo moko nazoyebisa yo te ake epi ndenge azokende nayebi ke surtout na maboko na maboko wana olingi exagere nakondima nakosepela mpe na yo te na fete oliaki oboli namoni yo mpe na ndenge ozokukuta mikwa osepelaki te omelaki te sikoyo kuna likambo na yo nini etikali kuna nazwa mpe mbongo libala ntango nakatela yo namona yo makolo na yo kuna te wana aza lisusu mwati na yo akura zala mokolo ti mapetita boye nakoya kosimba yo na nzoto nachibotaka nalobi longo bwana otelemani ndo wana nini longo bwana na mopaya za wayoka bapetiti na yo ya salite wana mandefu na yo Vraiment, nous sommes contents, moi avec toute la famille, et précisément ma femme, par rapport à l'acte que vous avez fait. C'est ça, c'est ça. Donc, Singa, et puis mon bar, il y a beaucoup de petits qui il y a un adage qui dit ceci. L'intrimo faut bali jambarmo, et puis bali korambara. Donc la kisi mobali oyo ya mayele pe malonga baye bakaye tango likambo et puis yaya que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et ta volonté soit faite si la terre est comme au ciel. Ton nom aujourd'hui notre Père. Papa, merci beaucoup. Vraiment papa c'est vraiment makasi. Merci Patrice et pour les autres qui les matato baneto baboli. Maman, c'est vrai qu'on a ça là. On a pas de petit bibiche, na essayer de passer. Parce que bibiche, aza moi si oyo, aza talisé ma kamwe bébé, na to comprendre na. Na loba na bibiche na bibiche. Papa na maman babota yo ko ba bénéficier un jour. C'est ça. Na mona copain na un jour. Tellement qu'il na ndenge na tant na proposer na ibandeli, et sans qu'il na copain tant na moni bango, bon. C'est tout réservé. En tout cas, papa, voilà les circonstances corrigent mieux que les conseils. Circonstances, il y a un peu de biche. À mon équipe, dans cette même eau, il y a un peu de ça là pour qu'elle la sauver. Parce qu'il y a un qui est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui perdre. On a évité ceux qui biche. Voilà mon qui a accéléré la voie. Voilà, je ne sais pas. Ah oui, papa, attaquez la maman de Bibiche. Bibiche n'a rien à dire ici. Moi, ta maman et ton papa, nous sommes un. Et nous te disons, à partir d'aujourd'hui, soi-disant, quand on a coûté cher d'amour, on a qu'à costaud. Plus jamais, à partir d'aujourd'hui, c'est merci. Papa, quel est votre nom? Raphaël. Ton mari, ta fille, ton fiancé, c'est Raphaël. Zoyok, plus jamais, Ah, binasi. Mina kuya puis mino chonga. Papa Oumela t'a bogara développé dans l'intérieur de la maison. Na vie des awa, na vie des awa, na compléter les yo. Oumela na mouki. Mina sema ici, Oumela. Bibix. Je parle à ta responsable des numéros matriculisés. Tout qui n'a moni yo kaka na mwana wana marika uya vimba wana. Marika te sherika. Ok. Bibixi yo komi tata ngana tongi mwana. Et puis tant mwana to tonga mwana, esa pona kota na za Paris na ngaya bilamba. Na sinzira na sagini na bini. Ndenge na robini ne kotika. Ko banda lero mobali na yo ye. Eya butu, eya moni.
Nalobi na yo attaque papa. Je vois l'avenir dans ces garçons. Papa. Mobali na yo est pas. Dis. Problème bakile na onde bokile mwana mbawu. Ye bibisha za mwa mukite azamu. Otora pe azamu. Butika ba wumi bali. Bazwa taya kusulula. Ba mumbu ba yebi ndini ba osama kamna bango. Mais ils étaient que vous même au précis tout mba. En tout cas, tonton Raph, merci vraiment na osali. Baeba mninga malamu na tanga passe. Nous allons un problème au soutenir biso vraiment tina suka tuka pona wana na pesi au merci mais o etikali boso la bino balina biche boye bandeni ça. Ndenge na robi ndenge kotika. Papa woni ndenge na telemi. Bino mi bale teliwa. Muta ko séparer bino mi bale ya ite. Muta ko kabola yo pe ayalite. Wana mwasi na yo. Lero kuto ifala ko sala tani. Etikali bo. Etikali bo. En tout cas, c'est belle. Vraiment. La CVD est là, on peut t'amener au bel, on a dit vraiment. Ceux qui m'ont sorti dans la table, on va les j'ai ça. Maman, on a mon inga phonétique plus le mot sur là. Pour ça, maman, non pas si pour air, on a rappelé la émission dans la sport. Bien sûr. Ah mais on joue pas mal. Sur la maman, on va dire non, c'est la balle. Mais on ouais, c'est pas là. Déjà. Il m'a dit à mon avis, on m'a dit, oh, il m'a dit. C'est pas mal d'ailleurs. On va voir que d'autres fois, on a eu des gars. Kwa ni malamu yani kimwana nga azala malamu lepo takata libalo bakamarado alibanda wana oyo zalaki na bona oyo yebaki bango koninga suke kezana baposo ko mwasa libala saka respect sika za bayibaki mwasi wana bakate mwasi wana saka malamu mwasi wana saka gentil na lingi gentil wana ona yokuta ona mwasi ko continue mwasa libala pe alibaka te makamba bato muna kango ko ona muti bakuti ni c'est trop dur na ina kuche makasi et puis même que tu as garçon mon azam bien tout va sans problème pour na azam bani na maman la mo tu as salilinga nga récompense na ngozaka onga no la saduche na kati ya ndaku na yini. Donc à celle-là, babola moka impossible. Yango bénéfice nango. Eze ki na kati ya ndako ya budget. Mon budget akoza engrais. Donc pour les filles na mobima. Donc na yepa kuna za pembe na ye, na zala mopanzi ya mopanzi lelo yepaza mopanzi. Na mopanzi na ngai ozole ba wana. Na ki makasi mama. Ezala dongo. Ayo katelo bike o mambo komi boyena boy. O ducha komi boyena boy. Oh, mais je me repose comme il boit na boya. Ça est peine à courage. Obandulela boy tiwa. Hein? Toujours les là boy, je fais ça va pas. Moni lo mo foyer ba ke toza ba. Yeba on a vie à partir à l'élo tellement aux amours tout peut arriver. Et ça il lo mo côté o ko zo nzete to nyama, il faut zo ka yo mu. Ah maman. Il faut qu'on s'attende à la nuit. Posez-moi mon bal, ils ont courage. Papa. Ah papa. Papa. Aïe non. Aïe. Ah maman, ma tête soit Johnny. Johnny, ma tête soit ah. Papa, on est sur Johnny. Papa, on est sur Johnny, papa.
Maman, mais t'es sûr. Ça va pas ni pas facilité pas belé. Nous yo kota awa télé mo bana na pardon. Bibiche. Asa bali luka moyo luka moi si mususu olele ti journée. Bibiche. Bago wala sa barang natin. Vraiment. Mobilité, égoïté, pardon. Mobilité. Parce qu'on fait la mope à solo sous ça, bah je compte la mope, je paye la mope qui Maman. Té. Ai, Mungu machabu. Mungu wa baraka. Bibi. Mina kufanya nini nilipa namna hii, bibi? Non, mais je suis dans la fête, on va présenter que Etana. Vous êtes à Bibiche, oncle à Bibiche, Tonan, Raphaël Mokobere, au Salaka déjà. Ils ont fait ça au Kevin pour Bibiche. Ils ont déjà erreur, moi, je suis là. Nga la dit Roméo, quel que soit des graves faiblesses, pas une belle famille dans notre fan. Raphaël Nando, on va nous combattre mon cher ami. Moi, si, quand on a été à l'imona Ozana, pour quelque part, on a une histoire avec la Bibiche très bien. Bibiche, elle est dans Mawa. Na Mawa, papa va bien fait. Pourtant, on a une Bibiche na Bolinga, Soyo, tant aux Olinga, Bibiche, en Olinga na été. Maintenant, à côté hôpital, possibilité, exactement, va faire l'opération, yo, footimbongo. Nesi ma Bibiche est Olinga, yo. Après, ça, on est à Bolinga. On est à Bolinga, Raphaël. Et pour ceux qui ont été, qui ont foutu un minerval. Il y a un moniteur où à côté de la moto sepeli. Coquin combat ma prison té. Ceux qui a gagné mon Joana té, malgré Bibiche na prison, a gagné té parce qu'avec occupé. Té, quoi faire arrêter la té? C'est pas normal. Écoutez, elle a dit, je préfère me consoler que de me condamner, mon cher ami. Je te condamne pas. Non, écoute, Raphaël, je te condamne pas. Je te condamne pas, mais on va faire voir. Tu veux que je fasse quoi? On va faire voir une erreur na yo. Au-dessus de l'eau, pas moi. Déjà moi c'est mon cher ami Mobali, Mobali solo, malgré faiblesse, à tout cas la Mobali. Mais il faut faire très attention mon cher ami, pour vivre dans mon tout avec un vrai amour. C'est très dangereux. Pour vivre dans mon tout avec un vrai amour là aussi. Il faut faire attention. Pour un jour il finira par quitter pour tout à la moto avec la poste à la Bibiche. Ah, Bibiche. Non. Ceux qui ont vu décision, nous avons maman fait décision. Pour nous, nous avons vendu mais nous avons ta réaction mon côté au sale. C'est que nous avons vendu na âge yo komi na mo. Nous connaissons na nzoko. Ils ont le beloté le côté. Yo linginga na yaka na yena zongi na yena zongi muta obi sange lambo na lacho azate. Banda classe me vanda na kata ndako ezala kaka boy na yaka na kutaka ndenge ndako eza ata muto ko panza ndako ata mko mo ozala te. Maman, je pense que on a précédé. Il faut aussi qu'attendre à temps. Moi-même je sais. Na yebi moment nini oyo senga ke ngai nazo ba décision na ba. Tout ce qu'attendre à temps. Et puis bana nzambe mutapesa wango. Mais so nzambe a décidé autrement. Nzambe na makambo te. Pona mwana lokoko mosala wana ko. Non, mais maman. Maman kasi ndena avandi ana posa bana te. Il faut laisser le temps au temps. Nous doit mettre à temps dans circonstances et nzambe. Chérie, je me mets dans la main. Nous doit mettre à temps dans circonstances et nzambe. Et nous devons soutenir. On peut beau chercher. Mais si nous avons décidé autrement, on n'en peut rien, maman. On met l'ingéta m'inquiéter. Comme l'ingéta, ça veut dire? Oh, on a eu la carte, on s'en bloque. On a eu ici au caca, on a eu. Là, les hommes sont maman, toi, le Moyen-Âge,
Voilà moyen-âge, t'es makambo. Oh, les autres, Kawana. Alors, laisse-moi gérer mon couple. Mais quel problème était dit qu'il il faut me dire. Non, on essaie de faire un voyage. Moi, je vais en faire à des jours. Pour voir. Non, qui est bon maintenant. Non, qui est isolé, qui a moi la camarade. Avant d'apprendre bon, il faut aller à Awa. Tu as allé dans Awa, mais avant d'aller à Awa. Avant d'aller à Awa, et puis on se répond à nous. Avant d'aller boucher nos cours. Nous, on a vu aller là. Sauf que nous te bali. Et si nous avons moi si na bana. Mais d'où tu as na moi si na bana ti. Et on m'a dit na passer na que je la d'où tu moi si moi na camarade na ngai kwa ko vanda na yi kwa boti le bana. No otande nga kongo. D'où tu ndenga zawana. Azala besoin bota ponga pe benga koko. Tandenge d'où tu benga le koko. Mona mo mabi. Nga za besoin benga koko. D'où tu ça comme kolo. Bon, ces filles-là, quand il part à Boma, il prend lui, il vient à Kinshasa. Donc c'est cette fille-là, il bosse avec Douchi. Oncle, famille n'a pas botaka. On a une famille, on a bien. Tu es sûr? Tindengai na zolo bakina kende kuza mwana wana seke na ebiba. Ah, on zolo kende kuza mwana wana. Uzuyani Kinshasa. Obi ke mwana na za la famille. Famille eza yo, ezanga, eza Douchi. Eza mutu musutu yonde famille na mama o. Pour wana za camarade nanga mwana ne wana azalo kwa mwana nga. Gilin. En cas de problème Gilin. Obi ke ba otuna. Kinshasa c'est mon ami bébé. Au vendre Kinshasa au yebi ma bena bana. Gilin. Faut faire attention. Si il y a un problème, ba retourne yonde camarade de maman là-bas. Faut faire attention. Sois sage. Tu es mon fils. Ma fille ou bien mon fils. Matambola atwala tatu matambola okolemba obikena sepeli pena bona ngwa ngo mbubu ndi kitoko obeza na kitoko afrique eza kitoko makasi boni mobali ale bien.
ta Marcel nyonso ezala koto ngai kaka yo oza kati ya boma owana moto osura oza kitoko te ozoba bien Marcel olia mingi osabona ifo yaka mpana apona tangisa emakabiso na la vie Marcel getanga Kinshasa mpona Kinshasa emekola pesa soki asisi université na Kinshasa akoya kozonga merci na biso aussi kokonexela nga mwana aza mwana ndenge ozwi osenaka obatela ye azala malamu obomba ye ndenge mo mama nde nabombaka estce lo oyebeli ngai nakobebisa Marcia Marcia ozalaka bien nga na mama na ye nayebi kokola Marcia ti ndenge akomi nakobebisa mwa Marcia kozonga na ye kasi Marcia oya mo boye fo elasakaka mpe boma onde eza Marcia! Marcia! Mama! Conseil la personne qui reste sur le et qu'on rappelle ah ozokende Kinshasa oke kotanga nzambe asali grâce gile na ye auti Kinshasa ekozwa yo talaka badifficulté tozalaki nango kolia na pasi kotanga nango meme kutu kofuta yo minerva na naokoka te mabi mosapi moko esukolaki elongi te yango navandisi wana loba na yo awa ozokende Kinshasa oke kotanga oke eloko mosusu te oke kaka kotanga mpe tosa makambo nyonso Guylaine na ozoloba na yo Guylaine ayesu camarade na ngai te akoma ndeko na ngai mosapi moko esukolaki elongi te kende mpona kotanga nzambe aya nzambe amawa aya nzambe abana bitike atiki biso te yango wana atinde lisusu aya kosuka biso okei mpona kotanga oke eloko mosusu te mutu nyonso okuta na ndako wana aza yaya na yo papa nyonso tu na ndako wana aza papa na yo mwana yaya leki baa bandeko na yo tosa bango oke mpona kotanga oyokinga esengo na ngai yo bonga Guylaine asepelanga mpe nasepela yoka na kombano yango wana na nsima nango moto te mpe liboso nango moto te nzambe apesangaka yo moko nzela ezala malamu tende malamu oyokiza tende kosinama Guylaine biloko ezala oyo eza kimu osebi nango te yaki mote loba lingala abiso tolingalinga tolaba yaki motela te watika nkuna na ate mobeta boma beti bakaka balangi zoli esona kikongo yasolo bino kalangi mibale français na kikongo awa ka lingala bayafu movile eza nini d'accord je vais essayer alors Marcia nabengaki yo remarqué nzambe ayeba mpezalina misepe suta tindo komi awa eza nzambe nzambe ayebi ntina mwana mokili oyo naboyi classe te classe eza malamu me libala mpe eza malamu mwa nde tozali awa mwana nga aza libala kitoko
ambala mbongo mais na ndako na ye ala kiya te tina oyo nga na elaki yo na Kinshasa mpona balisa oye me kobetela mama ya poliso po lelo so oza na mbongo mama na opavo azala ndenge aza wana azala bien eza yo moto obongisa mama na po papa na azala liso te yango nga na ye na yo na Kinshasa eza libala oyo koyoka ntango te mwasi oyo aza na kati ya ndako ya libala wana azobota te banda fanda tilela botaka te nalaka mwana wana koyela yo mwasi oyo abotaka mpo nayebi fami ya mama na yo soki nayebaki yo te Marcia me na ye nakoyebaki lokwa nga nayebi yo nayebi libota na bino nayebi mama na yo mama yo moto obotelaka mais eza secret ya nga na yo mama na yo Marcia ayeba te na binti yo matoyi mpo lelo soki obongi mama na opa obonga mpa oya na Kinshasa avanda mpe na ndako ya bien okobosanaka enga mpe mona yaki nini nakokomi soki tokoloka yango mwana nga omona alonga na mone zala courage po sikomoto okuta mpe na yo le courage lata yo donc comment na été que oh na moni soki na tona kuta mwasi te mpona nga na likiti po abotela nga ta se komba yo nde motokisaka mwana oyo kobota bakoko na nga na yo nde yakokende wana ngalisa misikolakisaki mwana mboka oyo uti te ozokanga nde na oloba na Yesu oyo Nzambe boloko na kozina mokolo nini Yesu Oui, entrez. Bonsoir. Maman. Luti, lokola yo banda kokate. Mwasi na yo yeyo. Ko ndo fanda wana, ponda kuna yo. Maman, makambo nini? Po buto ese koki. Yango na ekotika ye. Lobi na tongo olandanga na ndako. Kandi na ebisio. Mais maman, Na ebisio déjà. Maman. Kasi na ebisio, ko yango na lobi. Maman.
koteka sukali te. Pesa na 400. Timboninga na uzako. Na kwenda ka bongo. Gilene. Loko ki otikele mwasi mususu. Yo mto pesa ima bota. Biloni olo bana. Nzambe na pesa mabota. Yezo ko siko Gilene loko yo yeba kinda mta pesa mabota. Siko memele mwasi mususu pourquoi? So nzambe mta pesa mabota. Yo mto pesa mabota te Gilene. Ngamo mama ona kota ndako na kusi inanete na vizeli. Bon mwana nga bana bana tilo ya bota teski zala. Kota baba na bota côté na biso to bota siko ye moi ça c'est que bota te tika to changer non to emsu ona to zu a bota et bon il bicho bota te pour no yo komi ko bote on mérite même pas si sikoyo on se comporter le quoi moi moukié au sala no berrer au sala no ba bêtise jusqu'à quand yo mo ko conscience te au fanda no réfléchir vie na yo o luka berrer nini o yo sala na vie na o répéter on le sous-souté. Allez, au lingo de côté na bana. Ata yo moko Gilene. Ata yo moko frère, mazana ma vie na yo na bana na o. Bere ko biso ba mama to sala to ko linga te. Bana biso ba sala ngo. Ana za conseil na no conseil na do na na nzala. Bon botika ma pardon. Bina na do ko na ete munene ka munene pamba. Ko sala mo suti. Na ebisio. Mo mo sala ngalela na ebisio. Angane na te ko aleli. Non, 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 comme ça, yo aussi, aussi, c'est peine. Eh, à moi, c'est moi c'est bala solo bena yewana avant ça la likamba une autorisation mobile na yi avant le logo il faut mobile na accorder mama zwa le ballon adate le quoi passer azara dans le ballon anya foroli azui non tika ba baba na pouka ba kimia ndenge basala ba kimia ndenge wana baba na kimia lingi suti na lingi te mama na lingi te tika te ba couple to sibla na mo ngande mama na yo onga nozo biso yango yoko yoka mwasi onga na ekotika na ndako na yo na lingaza la laisse mwasi aboni na yo ye wana oyo mwana wana mwasi kitoko okotambwa ne partout na na boya mwasi ye wana na yebi famille wana malamu babotaka en tout cas duce inga mama na naza beso simba bakoko te duce tena bila mikolo boye mpenza mwana te nini te duce solobelo loko te mama naza beso bakoko te mwana nga ti mokolo nini tala nde nakomi tala ndenge nazali bamaladi mpe koma epai ngai yebi siku mokolo nini onga na ozwa koko na omona na miso na ye na ndako no bayembi nga babebiseli nga bilamba mokolo nini dutie bile mwasi oyo oye na ye wana motema na ye biaso koyebi ye oye na ye po oyebi ye no motema na ye oyebi yango me nayebi famille na bango babotaka mais yo lingi siko ka ndedu cha bota c'est ça donc abota le na yo la posa ni non na posa kokolo mais na za posa bota na mwasi neza bibiche tu es bien et dame na be tu es bien non oza mama tika mwana ndenge comme na basi bale yimo ka observer bango na za malamu ti
à étudier. Tu as un problème à Oyeba, tu as un problème à moi. Moi, je suis à votre endroit, à moi aussi. Oh, à votre endroit, c'est pas tout ça, pour ça, n'est pas pour ça, bah, oui. Mais bon, tu as dit que normal, il y a de l'idée, mais on te trouve à pour normal. Pardon, hein. Maman, c'est bon, on va finir ensemble. Au lieu de l'oubli, on va l'oubli. Madame Kolo, il y a madame Bonsoir, il y a madame. On va faire oh, Dieu, il y a madame, on va y avoir surtout pas besoin de ça. Pesanga imbongo ya biloko na mbali na nga, OK? Et puis le la biloko na molamba. Wana courage. Osala courage. Na kati ya ndako na nga. Nga mandi na vandi mo se bala. Mo se bucha bala. Aonura. Donc yo na évité ba loko to se place ni. Oza pas même na ku ya mobali na nga. Oza mo se commission. Oh bokilo na nga ake ko lokota yo ameme lo tuche na makasi. On a bibi na koti na chambre na zimbo na bisio mwite na ndako o se lote pour bando yé faut se ngambon pour lire maman boni po place les OK tikere biso malema ndako oya ngana mobali ngamo sa commission pardon yoka moni yo mo sa bana mbo oze lote moni evre daro ndoza kisita abota te banebele eza ozali oze lote moni ngana mo sa gamba lote na fandi maman naza na umelia esala nga pasité pour na sija ko bota soki yo ye awa bazo posa machine na bana nga naza bolunga biche naza oya linga ka te foyeba tala na désolé tanti ezala fosa ya bible yoka ezala basi musu na bible nzambe mo aranda ba stérile mais pour na biche na bota wa bible no bota bazo ya ba stérile ba bota parce que ana bota ki yo mpone bota maman le roi yeli pondé on nous y a wat okoli mama bimba oui c'est bien maman na ko discuter bien mo na mbali na nga c'est bien OK c'est bien ozo bila ni bala na yo ya mo si ba laisse-moi qui me lukai yo bandia c'est quoi ça comment dans la chambre c'est que tu as vu ça c'est que tu as vu yo qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Ozotulanga buti okele kotulinga ganga te nyesi eza yo te batunande ebreda tema liboso attention n'importe quoi mama yo yo oui yo ebreda obanga te kisita la bila yo je te pas oze l'hôtel on va dire bana kota na chambre zela bicha peso bana kota mais soki na mbongo olia mpona ndako ozala lesi nga bibiso na peso lo c'est question na musufrate non, ça va. Non, c'est pour mon mari. Ah bon? Eh, t'as bien. Tu as collection. Alors, on va pas pour le nom là, mais là, yo. Et puis, nous avons malembe. Non, on doute que mon ban n'a pas porté les balles heureux parce qu'il est malheureux à cause de toi. Mon île là, on est pour qu'un marque. Mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Allez, vous la fermez maintenant. Lélo. Donc, discussion, ça tourne tout autour, il y a Rolamba. Bon, ok. Déjà, on est dans le restaurant. On a besoin de la mélangaté. Merci chérie, je savais. Et des deux. Des deux. Bilomi Balé. Nous avons les sous. Vous discutez à Nandako. Bilomi Balé de nous. Mais peut-être que ça n'a pas n'a pas de parole. N'a pas de parole.
Yoza moi si nanga yaza moi si nanga. Ce n'est que le début au monde. Non, on a ce qui est bibiche. Moi, ce qui est bibiche. Mais pas comme Vanda. Il y a cadeau. Je ferai des enfants ici et des gros enfants. Il y a cadeau. Vanda. Il y a commission. Vous voyez là? Nous devons la tourner. Ils sont besoin là. S'il te plaît, s'il te plaît. N'a pas sur parole. Non, pas na wenze na tena wedo zake o mikolo zo yake bongo ngome belo mo boya o te beleni bele bela kinga ni na ngamo makasi na ngamo boni na mo fainzo na nda konjende mikolo ba je fais biso makasi donc on peut mater tout ça qui a mieux au qui mo do ba ko sena kasi ba koti ka biso ko ki on change de place ko ko na kata wenze ba binga na bino te vers on tomisa déjà wana déjà place na o te ka ba client nyos ba ko ba ko ta na kati ba banda no libanda wa o ka te mbwengi ni ko moto o ngana oyoka etalinga te ngato le isuna bonga bana zonga o kila transport oui déjà kenga ni na ngambo donc ina zo ko ka no pije makasi etalinga ite wana ta mo na tani na pete matolo te ya pardon on peut ça ngai vers c'est quoi quand tu as moi la bibi chez son nini et bibiche ba bibi c'est déjà abima et bicha bala kutu et puis quand on est bala na yewa nga abala yete banduku basama bemo et ça na passe na soli pour nous expliquer mais na ça va yoko yo na ga kati no je sama be on bala na ha atangi sa bibiche comment est-ce que nous moni bonda tikala boite apa za ina mbongo mezo munene okele azokabila biso bambongo na biso mbongo akolia tunga na zaidi kuta na kosa tolani ta pesa nga mbongo na ke wenze na yo sana na yo suna ke wenze na songi biloko na na ndako tolani musala na tando sa hôpital ye moko asali lié ba démarche ati bazwe na hôpital ba bando sala bakanga ya bibiche malgré tout mbongo comme ma passe pas comme na ba difficulté mais zo ekoyaki mana yeba ke ba so akoya akoya likona biso uzomona si ndenga ya se retrouver comment vendre kuna pa na ndako no rouge mususu a comment vendre kuna yepa comment la kuna yebi ka ba difficulté ba réalité à vie mais le la mbongo il est bika mutu se mbongo si la suna valeur te no rouge baluke la ye ba benga na kuna ndako na zo telinga ngwa fazer et puis place à commater bazi ba balisi ya bibiche aki ko balisi soit disant sur mundele sur libane sur na ba la bilo ko sa mundele ya bibiche ko ta ba metiola to mo ta ba ba sugi ya ba ya ko ta ba na famille non na biloko jana na mabe moto vraiment dépenser pa ba mbongo na ye vraiment ko tangisa ye classe au mala niveau ke ba si moto mususu olobani ça quand même reconnaissant kaka olobani ngape na za mwana lokola yo lilobani no ke ta ba kolo na ye omoni nobo na mwasi na ye baza matata bango bakolo ne babalisi biso tolobani ntango asala mosuku asakimabisa ye inde obata komopata ba biso ne balokotela ye bibiche falomona mais na zai biso rafu wana kaka nango bapiaka na ye wana nde kokotana nga leo tina talaka so namona mwa mbala ndenge akoya na ye bakiti so batokoyisa ye taka butiki nango babénéfice ya malonga te malgré tozalaki monene mais mikolo nyonso charge na biso nde tozali ebele na ndako noko yo ndoyokolo oyebi 15 personnes na ndako abanda na mapa tongo lokwa biso bato oyesa komanda plage mokolitelango kaka
Ah, olingi nini? Namuka na mte Duchi. Nala mukapwani. Namuka ko papa. Duchi namuka na tusu. Tosola nini? Muninga zwi zemi yo bando ya ndako ozwa zemi te. Ah. Solo wana. Siko ndeti azwi zemi na boite. Yango kimi na chambre no pe na mbetu na. Otiki nga na moko Duchi. Il faut tous avoir pour moi on aura déjà affection. Tu kosala boite. Nzambe mtapesaka bana Duchi. Tala na pe ekoka. Tu na niveau yo. Si c'est comme ça, puis je serai tout là. Alors, il y a des amis pour nous, on va faire de la carotte. Je suis un peu rosa, je suis un peu rosa, je suis un peu rosa. Ah, Nzambe, Nzambe poignet au côté, quand on a beau, Nzambe. Ça va être mon amour comme même, voilà, pas sûr. Tu es la mouka, moi, c'est ma maman, je suis beau, ça, mon chéri. Ah, s'il te plaît, bébé. Ozwa tanyoso ba pesa ba affection mo ozwa ba affection mo yo fele ba affection fele tala muta me ta affection ni. Tika tranquille ba. J'étais là la paix coca, je peux s'arrêter. Encore que les filles qui soki coquille. Non, pesa on peut affection o. Le roi n'est coquille. Tika minga jouir na mo. Ce qu'on dit ça sinon ce qu'on dit dans les amis en pour que je sais qui me lâche jamais dans maman, et puis nous t'y plairait. Non. Oh. Même s'il y a un problème, il faut parler autour de la aye kaka boye nazalaki kuchama ina lopango awa abandi koye nazotu na ye nini oyo babengelanga mama tala nga nazalaka motatation nalingaka biloko boye bibishi no ata bandelekolanga na mayombo kuna bayanga madiladile ye madiladile ye okoma madiladila pourquoi makambo mama balucha osala na mama nebani nga namonaki oyo normal koza azosenga na pota po azwa kopo me oyo ekomi grave mama nga atika ndako na nga lelo mama nalobi aparvenir kozela duche mwasi mosu koyene na ndako donc neti nga navandi boye naza banga su nécessaire te na kati ya ndako wana mama soyebi te nasala nini nazonga awa nazonga awa bamikisinga na chambre bati mwana mosena na Mamene, maman, mamene. Papa, il faut apprécier bien. Il faut aller comme maman la parole. Si vous n'avez évité la communauté, tika na moni ba conseil, tika na. Ya ducha za laki Moïse. Et puis ayera que Moïse ndio mtakomisa kabana kana na kata ya mboka kana na bana Israel. Et Moïse akufa kina nzela et puis Josué a kumbi libota. Ayeba beba tuzuba za kozo ayo. Mama. Tika makambo ozoloba. Josué mutamema kibana. Kaboka kana. Akonyoko la ngwa. Ino na problème yo ko vandi so pese conseil bien. Ki munrele ka. Adi taisez-vous. C'est quoi ça?
Lovelyz. Lovelyz. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel. Tout au long de l'année, en journée comme en soirée, nos espaces se transforment au gré de vos besoins, selon la typologie de vos événements, privés ou professionnels. La salle Lovelyz est libre de traiteur et de toute prestation et peut vous orienter grâce à son partenariat avec différents prestataires. L'équipe commerciale est à votre service pour personnaliser votre devis du lundi au samedi de 10h à 18h. Venez donc découvrir votre nouvel espace et son décor unique. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Basali la bango exotique. Mais baboule batu badamete. Pour ato yambaka batu, tchara batu laisse. Tant monde comme biso na biso d'autres ensemble. Le seul cadre qui peut vous intéresser pour des produits africains, c'est ici, à Bisso na Bisso. Bisso qui est na kati ya lion na biso na biso te. Donc il y a muto na kati ya lion te. Moi qui ngana fentalate depuis na kini tant on a expliqué bango idéologie biso na biso bandi marate mais yo moko siko zala temo kile osati bena minzo bena dongi siko ya mai na ngope ezali ya wana na ba pose kutu batu msuba na ngote beto zala ba makelele awa ngoli ya bloka kitoko ya kini ya fresh ya bien eza awa chez biso na biso kotika kana lio tongo kitika kata na gare moko kaka partout ata na aéroport otunika chez Sims na mundele ayebi yango na minute oyo akomi kosala pe masolo ba production. Ah bon? Donc venanga Sims. En tout cas, yoro awa lio mobimboza top na sentir. Na ba biso tozote kama do ba cassette ya nzambe ya ba théâtre ba nula mokili ba mesha banzele. Sopo ngo ba e café ba e. O sala produit ya ba cheve zali. Na biso retrouvaille na monde ati. Biso na biso ya ngoyo. Na za peta mbanga na bakini ya ngoyo siko kota mona na koti na lele. Je parle en pleurant. Adresse ko ba ya mbangu mbangu ba za ba théâtre. Bazo ba mèche, bazo ba boki ya mabele, bazo ba boki ya mindele, bazo ba spaghetti, tout. Donc à tous à 47 route de Vienne, Lyon 7e, tram T2 station route de Vienne. Arrivage na biso yaka semaine nyonso. En tout cas awa toza na nyonso ndenge boyoka kaka ba yebisa bino awa tout na tekaka nyonso penza. Exotique eza ya ngamoko na mama mami. En tout cas, ce qu'on est à Lyon, au commun à Bisso, na Bissoté. C'est quoi comme agité? En tout cas, comme agité, bah y a bio pété. Voilà que na niao. Bisso na Bisso. Forever. Ya libela na libela to na Gucci, okutani na kodo. Atoche minyonzi, awe ko simba teza mamba bana nzambe. Libala seko tina biso na nkolo e bana. Forever. Ngana telemia wapi ngoku kutoka yo yokanga ngana linga kabutumba ya pamba pamba ye mobali na yo kuche wa na tuti kuche atukanisani kama mama na tukina sura bana kabutumba pamba pamba wana et puis ye mama na ye atukanisani ye atukanisani kimonene na ye ngani na sabukie tibelezi na yende yango alingi ame ya komona ngoko awa dans un look à solution les réconcilier qui soit pour que ça soit rapport et plutôt il y a une solution na ringi kakatuchi uza mwasa soni yorba changer modalité non que dis pas comment il a pas marchandise les gens ça pas dire ba pula kapa ya kai
ayaki soki jo alibere nga ngamona yo libere nayebi ke awa ye okoti eza koko mais lifinga na yaka awa eza bariske omema ngai ezeli omo bofa tobetango sho nde ngai ye mosu ye presque kutana mais to omemi nga ti awa basantiniere bapere wana bango to bakobima awa ekomeninga problème pourkoi nyonso abo ezala mosho nasokoa moto wana biminga mona osina lona obengo na telefone po nazopasifiko so terea net omonaka je mosala opesaka eloko nde ezalaki to nde to mpona mona basket mona boutique mona na telefone po telefone ape bebi basket moko ya jordan epela moni fo bakisela mo elomo likolo wana mpona koyantaka yoke monsieur ava bien mais ape kozala prudent kozala ma prudent na papa na nga na obandeli fo oti olala awa nga na olala nga moko donc ecrée nga bastress na te donc afe ozala prudent oyoka nini te mama eloko nde na projet edo 6 longwa longwa alo ndenge nini yo otikali ana kati olandanga na balabala mpona biloloba wana liboso nanga mbala suka jour mosusu nakozwa baelongo na fini yo komekaka te mpa na ngai Pourquoi tu es asseyez-vous comme ça? Pardon? Awa, ekuma na okabu. Boyango ndeni. Kasi loko ngandi naza boy, na bota na te. Naza utile te na kati ya ndako te na ta. Nana yebisho bomo. To bango kuna ka. Ah, biya kwa za bibi tani na kati. Kati basi na bota na kuna basi na bota. Je t'avais dit non, chérie. Coco. Coco, pourquoi là? Je ne suis pas content. Ouais. Si asseyez-vous là-bas, tu es à l'aise, regarde là-bas. Tu trouves que c'est normal? Et ça, Nico? Ah bon? Oh, yé-moi, c'est pas la fin de Kuna. Mais Douchi, où comme ça? Vous avez mobile tous à moi aussi. Comment avez mobile solo? Aïe, bah, j'ai repassé mi balai, soit l'ennemi passe mi balai. Oui! Sauf bon, si balai ma passe, faut beaucoup le renouer encore. Normalement. Coco, mon problème dans les années. Yé, Azoazé, Dazaboui, Arazé. Yé Kuna, Azoazé, Mité. Mais chassez-lui! À côté que non, si asseyez-vous avec lui, lui il est asseyez-vous là-bas. Ce n'est pas bon, Douchi. Tu trouves ça normal? Hein? Moi je ne suis pas comme ça. Papa, moi je suis exact. Il y a mon son Monique, ça ne va plus. Akende pas été. Au bas d'un bon. À mon sinayo. Akende wapi. Yo do ba comment kabala bana na pas babi. Aux Anzambe. Moi na ngozo komisana li moso moni. Coco. Ah. Na vie que la tu indiqué bino boité. Ben négligea mutu pona mutu te. Oui bi on nzamba bomsa lobité. Mais on va nous à l'aise. Mutu mo quelque part à souffrir. C'est normal te? C'est normal. Na sepe na mote. Douchi. Na sepe na mote. Fille
ça moi comme mon fils. Tu comprends? Ce n'est pas dit que non. Tu as vu un papa, il avait des femmes dans la maison. Après, toi, tu as pris ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça, Douché. Bien sûr, il avait grossesse, mais et quelqu'un. Je ne suis pas faux. Oh, Bilamba, 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 Bilamba. Bilamba, mais walali. Bilamba. Oh. Ah, pichwana. Pichwana solo live bisayo. Soli comme. Pichwana pesi ngamo defay mo wana. Kanginga ne biso. TV defay pichwana vérité pichwana yo kana biso ma mtango yinda ngande mloka liboso. Kuna lo mbonga dog bo ebite bo ba miki fuga mko mkolo. Vest kama robombe yoka to ke no meli lo basu ya suka. Yana combien? Pichwana pesi ngara 3 feuilles. Mais ozo ba mbonga miki eve yo ebi ba solo ba coach ba mtunde yo changai. Mbonga yoka mbonga mki ala raté pichwana bino wiba mambote. Tenga no ça 50, yo zonga no 50. Ça tout chon na compte salaire mai. On comprend? Pesanga. Bomba, tika buzoba. Tika buzoba. Tous gars. Yo, kala, mwana wana nani? J'espère que Naza clair. Biche, nous avons sur ma balaye dans le monde. Nous avons des années. Si les lots, Martiaya, alors vous pouvez ça va sourire. Les moments passés ensemble avec toi, nous regrettons ôter. Parce que nous avons sur la ligne trop jusqu'à un niveau là honoré et on ça on sur tout ça là qui a chaos au kutana mais c'est pas grave, c'est le passé. N'engi ka juste na ebisa que na libéré na ngayo oza libre lelo natali na âge na nga na ovanda jamais na basi mibali. J'ai fait mon choix, la préférée, Atikana Marcia. Et vu que Azapé sous la zone, tu sais, dans la vie, tant que nous sommes des humains, tout peut nous arriver. Donc, Netika Oyayo. Nous allons improductifs. Nous avons embêté, donc on peut s'amasser en beauté. Passation de pouvoir. Comme ça, nous allons libres. Pour ça, nous allons nous avons besoin. Comme ça, nous allons libres. Assez. Merci pour la nuit. La vie de l'enfant, tout peut arriver. Pour les deux comme mais jamais, impossible. Ah, mon athée, respectez. Mais merci pour ma bataille, l'amour à la passion.
Et puis merci pour la bataille sur Non, non, non. On mignocoli. Je ne jamais pour forcer. Le col a la bouche, et puis au libéringa. Merci. Merci pour la guidance. Moi, je préfère mieux. Moi, je préfère mieux Yokende. Et puis, rectifier phrase, au mignocoli. Nga nyokoli yote. Au mignocoli yomoko parce que oza ekomba. Au botaka te. Donc, battant la nyonso, babutu la nyonso, na se sacrifier. Na travailler na perte. Et puis, ndengo kiwana. A tel on a morté au toucher. Mwasi wana teli ngai na ndaku wa botaka te nebite so doute zere ngai wa pardon omoni mwana o aza ko aliki na nga donc ata basani na bime pasuki boyanga mona futa ata verre pasuki nga boyamba na prête ko futa ngo mwasi za rendez-vous nebite o doute zere nga suka za kali bende ou bien za robo na ebite a bota côté ni côté ni yo ya bota. En tout cas, Nzambi, merci vraiment. Omoni place de souki lelo. Oba mwana moke abeta mbunda bakolo pe babina. Mais le président pas la bino le quoi bino nde boza ba para boboti biso bokatisa ke bino bokoyi ko bunga te mwana pas zongiso na nzela savi obolikeli omone ke bobalise pa nzambe nzambe nini yango wati yo donc ma silence ça peut te dire absolument rien hein yo moninga kutubiya za jika akinga chunga c'est normal yo ata musire ke twalanda yo na simanzira boye asengi yo ata kifiansa iwa nga kombe mama ba vana bino na tête etali yote mama ta jolibilité nous comble ça va ngai na zo pesa yo toujours bénédiction ata que ton père mama kopanga ti mbaro yo nzamba kotindira yo chinois et puis chinois wa la coopération internationale yedu kiala kitayoni batanga ba mindele batanga duki un polonien moko bozo sala mapa kisa sawa yata mondele na mapa na bango kutu baboyi yango oya mama le turu bata balibaneti balibaninde moto basimi masolo et puis lelo ngala zo kumisa nzambe pona zo mona déjà chinois zo ya vraiment chinois tango zo ya ta sepela na chinois po bango ndi et puis bazo sala presse kanini ya chinois na la so faible okoloba ndaba korongo na ngana se Seigneur Marie Joseph yambaro mobali ya solo geti be et puis chinois na satiri chinois la chinois ta kino kanene ya kami te mama ezala mwana liboso te baza ta 4 Mama, so moi si ndoi na ouais. Mondo ya na lisusu kaka nga mo yo zoseka ti ozoseka siko ndenge yo komi na zemi c'est le plaisir tant ninga zo lela yo zo sepela la vie eza pasi ko ta mama modèle lo ya yo oyo ko mama modèle ninyo moi to yo kene ko beti mulolo yu lelo oyo oche libanda no te yuru wana asa kumba zemi asa yebi atane baba ka soyi asa liata mama mubesu lo kwa oyo yebi sama no yo ngoko ta katila nzambe na ko bato msume nzamba la tika bango na ye yango wana bato msume nzamba tika bango bongo na gloire na ye Pierre a apôtre à Jésus. On va pour la gloire.
bala hana ye na moni moleke tutanga kali yango yondo liango tala mosi malamu tala mosi wa malamu yeyo fui nango yango yo oya bibi chez ate merci bibi chez abani merci elo ni olo na ndako mwana nga bon mwana robot ma éducation ni opesa opesa éducation malamu apoza éducation kitoko ye papa na yaza éducation ndeni ngo apesa kai ya malamu ndenge mo pe o apoza éducation malamu Guylaine wa moi mukie soutien yaya koko na ngala dinga soko na makiele mama oko disposer soko na makiele bimi na yo moi je m'en fous on a douché Ninda Guylaine, anda kunanga. So mon matoki. C'est quoi ça? On va ramener nous. On kanenga ile. Eza pambate. Makili. Ndalo so kumize mna deza ile. Ngabu so na nazo linga hata mtete. Pendant que l'autre souffre, il y a aussi là. Komeka kutukola ndete. Ya bota. Bana yana libala ndoko na ngabota te. Yango azolanda muninga no abota te bango bayibi pasa mwana te atuna ngamu na yebi pasa mwana ngamu na bota ya bota komika kolanda ete komibela te elongi ole kisita wana bandenge moko bongo na mwasa ya mwana na wa koko na wana zokumisela nga bande moko te elongi olobela nga ya kolila te na ninga kutolela te pona bikoko na nga osofrire ayoka pasi kolila te te maere Olela sute ya, olela te. Kako bien makambo. Makambo tali mamba kisita bazara bongo. Koko na biso akayoko kumela te, biloko na shonyo kumela kate. Ok, ba chinois baza ya so yoka ba chinois kumela kate. Bon, ngana moni mbalo lokola yekuti wana zaki mwa suki pe pete. Mbaro plutôt ni ataye libani ngana to pambola ya take papa ko kama ka ba révélation ti kolela ka tout est arrivé Dieu me parle kato d'une manière d'une autre kolanda malédiction oya tata moi na bino genre malédiction te c'est que moi j'ai dit et puis je m'arrête là yo mokolo ba no eloko te ba no kwa mpepoza molima servitude osalela bango Anzini. Molima kutuma molima servitude. Molimo wa servitude. Yo molimo Isabelle. Ngaze la tanzambe tana bino. Alors ngapona Isabelle. Tara ya kauka boy kwa enyi. Tamba lokona baba Afrika yembaka gojo. Afrika. Ata a liberté yo. Ponge ce qui moi. Tout royo libanais. Et puis qu'on l'est là, ça qu'on banga, et on a mal à l'eau, pas pour la main. Tout le monde pas pour ça. Les lettres carbone, les lettres sont. Et c'est dit qu'on a mis à côté de la mobile, nous sommes sur le Afrique, à la côté, beaucoup d'esprit. Bumera nzamba. Ulanda wana ate nzamba sala yebie me yemuka miyebaka. Akenda kata mubala binga kayena ntiraki. C'est une malédiction de côté de ta mère. Vous avez du pamboli. C'est là. À quoi sert bon olé? walobangaki ayebeki ngai naboyi na nga te kebuti ndenge aza azalaki na posa mwana yango lelo azwaki mwasi ya mibale ayenaye na ndako naboyaki te faki duti atika tovanda ta biso mibale ya mwasi wana mais apres aveni kobenga nga na miso ye navandi boye naza deja epa ya biso asabenga na ngai wana ye mama bosola na ekoba nalinga duti aza mobali na ngai mwana nde te lelo akokabola nga na ye koko pardon naloba nini mbani nanga mpe natinga nakende kabo eduti na ngai paso nayoka na motema koko nanga bishi premièrement nakoloba yo oza na tort parce que bana nzambe kutu apesa bango nde nalingaka koko nanga duti nde nalingaka mais makambo ya libala premièrement ezala mpona 2 personnes
ndenge ducha abengani yo nga na kozwa yo na kezongiso kuna tala l'autre fois nayaki kuna ndenge bande komaltraite moni ke esala nga mpasi ya kitoko te oza mwasi kitoko Bibiche wa mwasi malamu wana motema ya bomama oyebi ofanda na libala nayebi te duche eloni esali ye nayebi te apréféré avant na mwasi na wana soki nani nayebi même pas yo babala na mbongo bon le quoi a eu décision à libérer pour nga na moni fanda na yo o mwasi kitoko mona malamu na yo malamu epola ate nzamba kofuta wana malamu na yo ndakutu na préféré nzamba peso mobali oyo apeso kimia po mutu nyonso to aza na droit ozala na kimia na libala soki esimbi te bakabwana ape lokola yo olingi mobali na oyenda bengani yo pesa ye temps tika maboka nzambe conseil nga na kopeseka yango wana siko na olobani po gilani to aluka makambo nyonso to yafota mama na ye Bibiche, est-ce que toi avec ton copain Douchi nous prie? Non, prie pas. Si tu étais prié, peut-être que Oyo Mona à cette maison, tu n'as pas vu ça? Pourquoi on va dire qu'il faut prier? Il faut beaucoup prier. Regarde cette fille. Non, bien sûr. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Non, bien. Dans la vie, hein. Dans la vie. Comme on va dire. Soki Nabolingo. Tu n'es pas avec Jésus. Notre amour, il ne marche pas. Hein? Il ne marche pas. C'est que tu n'as pas prié. Toi, avec ton copain, tu n'as pas prié. Parce que si on venait au Sambe là, peut-être que ma cambo est zété. Peut-être que tu n'es pas venu ici. D'où tu as dit moi, il était pour télé cette femme. Est-ce que les problèmes là ils passent lui avec ton copain? Est-ce que ma cambo est pendant une année vraiment? Tu trouves ça normal? Hein?
Marcia, yebisanga na ozeme ngolongo lisundenge no. Mama sanga duche. Babysinga na nzela wa. Marcia, utakufi. Mama na kimi na zonge moye. Na ebite na tabo. Lombe biminga moye. Mona ki na chaki, fa na jeni. Julie, maman, soki eloko ezangi baotinda yo mokolo ndako yo bino okei otiki siko banani oyo bakongoza kati ya ndako Julie yo okei naoyebi teke responsable ya ndako eza yo Julie nalembi makambo oyo ozosanga mpasa dute nakenda mpasa oloba lisusu ngai aske mokosalaka boye Marcia, toi tu vas rentrer à notre maison parce que tu vas poser à Bibiche. Toi tu vas rentrer chez nous parce que non à côté, on va c'est vous ici. C'est qui est responsable? Moi, j'ai dit que là-bas, quelqu'un, on va rentrer chez nous. J'espère que tout le monde vous connaissez. Et quelqu'un, tout le monde va rentrer chez nous.
tout ce que tu me dis là, en tout cas, tu ne peux pas me faire avaler et le mon fils, dès son vivant, ne m'a même pas parlé de toi. Ce qui est réellement là, ça va. Mais tu me parles de Dibala. Moi, je connais une autre femme. Et d'ailleurs, donc il ne t'a rien laissé. Donc, maman, je te dis que Ndabuana occupé en côté. Occupé en côté. Maman, Ozana indice mon côté, où est-ce qu'on a qui c'est que t'as peut-être moi na oyo, azali moi na oyo, ya douche. Ou bien c'est mi oyo, azali de ma ya douche. Non. Quel héritage veux-tu avoir? Hein, maman? Est-ce que ça se passe comme ça? Soyons quand même. Non. Mais soyons quand même sérieux. Oui, parle. Tant mieux, madame. Mais écoute. S'il vous plaît. Bon, mais tu as une famille à bon maman. Et d'ailleurs, pour ton information, la maman de Duché n'a pas de Kabwana Kala la voleuse là. Donc, si tu as une famille à bon maman, rentre à bon maman. Mais rentre à bon maman. Tu vas. Maman, héritage n'a eu les allées à thé. Hein? Héritage n'a eu les allées à thé. Donc, je crois. Au conseil, elle n'a jamais m'attendre. J'en ai pas besoin. Mon fils est déjà parti. N'a pas ça, vraiment été sérieux. Donc, d'où? Pour ton information, écoute, je te dis c'était, tu rentres, tu sors d'ici, au zone Kouna, ici quand où il y a le tatikal. Tu emballes tes clics et claques, au bimi, parce que j'enverrai des gens pour voir qu'on en a quoi. Et il n'y a pas question des âmes. Maman. Est-ce que tu peux partir? Bon, c'est fini. D'accord, c'est fini alors. Dehors. Maman va faire tes valises là-bas, et puis, tu vas au Canada. Mais debout. Plus jamais. Plus jamais, je ne suis pas accepté ça. Tu comprends? Beaucoup de personnes, mais Ngaï, je suis d'accord, il y a rien pas la Ngaï. Et puis tu es marié à cette maison. Allez, tu vas là-bas, tu as fait les bousons, au sein de bousons, au baby foyer à Batou. Et puis tu viens chez moi pour me baby le foyer avec ma femme. Dis-le, pas ici. Pas ici. Kakande Mozawana. Kakande Mozana. Tu es debout, tu prends les bagages, tu sors. Zobi loko na yo, bima. Pas ici, awate na ebisio. Awate. Ne faut pas. Ne faut pas. Quand vous comme la mettez, ça t'en mettez. Nakoyoka yote, nakoyoka. Je vous dis que nakoyoka yote. Tu comprends? Zobi loko na yo, bima. Zobi loko na bima. On va faire ça faire là. On va faire ça faire là. Ngala kona na moto ya ngai. Diane. Tu vas me se foyer. Non, zobi loko na bima. Muto ko ko se makanzi mabe. Yo na kufa. Non, nakoyoka yote. Non. Mama lekimsata noko. Mama ngatika maboko na boko maboko na bena maboko ne. Lelo noko ngosanga noko. Polelo duchazate. Polelo duchakufi. Duchasikosa yebaki mabenga anda kolikola yo. Moi j'ai dit que non. Oza mama be. Si okomisi mwana oya yo parce que oza égoïste. Omilingika yo mutu. Bolanga tu solinga ngote. Ni abala baninga. Lelo duchana zate. Yo vanzaki nini? Yo ndoko stebla na vie pendant que batu suba ozolela. Mais lelo yo ozolela. Gilen, ana ndako esikisa te mukolo ndaka sa décision na ye. Na lelo ko bate parce que na kote lio mbale bele na kote lio. Si to connaître ba liwana libota na biso oyo, likona yo. To connaître makambe bele likona yo. Non, na fi bénéfice monte bénéfice oyo futinga za ko finga ngai. Ngala bota na ngai pourquoi la bota raté?
na dumbana bana bazali na zio loka mwana na boko lio okay obali osali ko osali mais o memika ba problème na ndako bate ya mtundeni na te combien de fois so za mta oyoka ndo yokati ngebi ucha kufite mama mona ndako so ki yo na kata ndako ngai wanga na lobe so yo na kata ndako ngai dimi upao yo na kata ndako à côté de lui jamais tu chirike bon ça pas de ça quand l'on okindi tala telema batu so balela kiti otema wate yo za motema te comment maman ozala motema ya bo maman ozala ngote ona motema te ni sita bana baninga mwana bisha lele a souffrir mwana batu azala pe na maman la non j'étais fâché j'étais yo c'est pas comme maman c'est mususu lele bisha za aki oko soki na souci ya bibishi soki na soki nini ko traumatiser mwana pourquoi kanga biloko nao il a kanga biloko ça qui vient dans la raille eh kanga biloko kende nani DJ Maman les nuits sont pas. Boutila si so ngala ko bino ndako isama kasana na ngai bima ndako nanga na lendo la baya yo mama buzoba mukola buzoba bonne ko asanga pema na nge bele na zala ko so bimisa pema na fina ngati ya ona bota na ngate bonne ko bon la bota avant la vie ngala bota ne mona zoba le kwa yo ngala zoba te plus jamais ko passa dans le moto chama ko o zong sama kolona kata pangu eza buzobat nganyela kufa kuna bota ki mona mamo bima lo kwa yo ayo kata zanga matoi yako bima qui n'a pas si na niveau mo ba vena ba miso ba ziwa momi na biso e bilamba ba fena ba mo ndeba leke libiso yanga bulera pecho na fachi la vena plan ya solo na ebiso de mo na mai vena ana ba ana fonda na ngali na ya bilamba tika ya mo migolo kwa tika ya ne bisayo papa no ke tu na do ba yi ko de biso jono mo kwa na fona biso tu chakali on est à Chiga, non bien on est à
mon bon développé na ye ti mo ba biketa mo di vraiment il y a un moni pression na les autres sièges a au mona parler wana pression da zona parler wana kambana ko la dépose pour mo ba mo ya mo wana bala mo après déjà plein de FB même si passons des faux connaît au cas de John Oday ah c'est la dose soda yo papa soda yo titre mo lobi ngana faut mo ba créer si la matinée na bisoko match ya bien ba John Fata papa John Fata yo ko bola papa j'ai so qui kosangisa mwana bafantiki donc balebelio wana yo comprendre si bangonga wana ana planifier ana chokucho yeah, John Fanda is lamba. Eh, John Saki Mapona ngai. Ngiso ya po na banda bomona pechana na kembi banda ngai. No bana kamba mo bodo bambuni azu petu mo china pale. Ah yeah, picha yana no bana Fanda. No bana so da ite tika pa. No ko ana Fanda ya mo pechana na forme na ni mo John edite. Azu petu mo bien formé. China pale. Ah. eloko tuyobanga yo kino because tingana les gens ont balance donc les wana akata sokolo pourquoi non moi ça normalement il a pas que direct match maintenant voilà you maman pas comme bimiso les carrosse mana gatita wa benanga no spino ensemble pena Alexandre Mankui ya mabe ba porta ba César Fachot ana kanga ba fantinga kuna kwa bonjour. Appelle ça. Voilà, appelle ça. Allô, maman. Maman, merci. Maman, naza bien te. Maman, non, on n'a pas si, maman. Maman, il y a maman. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service.